Mama Bijou pour Nakangayo Mingite, idée à internet, na habité pas non eza bonne par rapport à Nana Takaza. Mais aux on a d'autre part que zo bon théâtre, na kin bat ba consommer bino le soutien. Après le canapé. Naza une réponse au peu ça dada. Réponse exacte. Toi maman prophétesse. Bibi c'est là on a message. En tout cas pour na wana pe na zanga. Et cause à malam tout comme cause à ma mais na bombe yango kaka. Voilà. So eza malam ka biso to bito tombola ngoti. Eloko masamba za to tombola ngole ke to bomango. So eza malam to tombola ngo. So eza mabe e okufa. Za tei kasi kenene Équateur. Yoka ba kombo matoye peso passe. Okoyoka gbake gogomeke iyo. Ya ikeke. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raf Ngendo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Ginzambete, Mobumu. Avec Rap Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, balobi Rap Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui t'orgosse net in a film. Congo Promo babunda na nango. Babunda na nango. Ce qui est toujours à Boston on a Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 c'est tout. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être. Même papa 80 ans, ce réseau Mélango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on me dit, Maxi Bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto, la Maxi Bien-être, il faut soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia, Nzoto, Kolongono. Et ça les produits. Oh, ils ont comme là, pour na bateau, Nzoto ils ont faible. Maxi Bien-être, a coupé ça aux force. Il y a beau pikiliki, il y a beau pikapen. Alors, ce qu'on met Maxi Bien-être, il y a un moninga la sope na mutuka, na minu. Na bende balé na minu, na bende train na minu, petit simoki, na yamba avion na minu. Petit congolais, na. Merci beaucoup très chers internautes, merci pour votre fidélité, merci pour la confiance de rester toujours branché sur www.congopromotv5.com. Bana poto, bana Angola, bana Kin, bana partout dans le monde entier. Bon balinga émission di solo ya Dada International, la réserve de la presse. Toujours nos rendez-vous. Vous avez toujours branché, vous avez beta ma solo. Le na beta ma solo kan artiste de mon côté. Na beta moi ma solo na artiste moi belé to solo la théâtre traité. Boy banon théâtre ndenge ezo évoluer pour ça la plaisir. Na ba onyo so balinga émission li solo, na ba onyo so balinga théâtre et puis na ba onyo so balanda biso partout dans le monde entier. Nous sommes là avec Raisi Kangi, tozo tambola toujours dans la recherche à Moussala. Merci à tous les fans, merci à Alain Mabilama de Faras, Hollande biso en direct de Paris. Merci à Aimé Kunku, ya Sam Kunku, merci à Madame Bunga. Merci beaucoup à tous les fans de Congo Promo. Pourquoi pas dire un grand merci à ma maman chérie et puis félicitations à toi pour la meilleure artiste autobimia na kati ya Angola. Je suis la Raisi Kangi, merci beaucoup à mon coordonnateur, merci beaucoup à celui qu'on appelle Raf Ngindou. Tant Raisa kofungulanga beaucoup monde a invité nanga lelo trop solo et ça plaisir trop na bana poto nyonso na bana kin mingi na bana Angola au bazola la raté toujours kota la Congo Promo ko landa rapé Dada International la réserve de la presse play tous les cas. Bonjour Dada International. Bonjour la prophétesse. Non, yendo comment coacher bango. Yendo comment coacher bango très bana déjà. Boni musala. Ah musala eza bien angolo nzambe kaka. Yo bika mambo nde ezala kaka. Ko assister bino na carnaval bozana. Des fois la comédie congolaise. Des fois té donc Masamba yo féliciter na équipe na Mobimba parce que ya bo ezala té yo bi musala ngo ya biso e kufa lango. Kala to banda o mona na banjonzi politaire aye bo sangani bo lelo koma kaka na oye ba pete yo po yebi oza pe na kata mambo mais
eza bien idée na yo eza bien ya kokutana kosangana esala moi bien talaka baya Solange tomona na kala tomona na bango isusu mindondo bapanza kala donc eza bien makasi vraiment totombola penza yango po kende liboso po to banda omona vana ndako bien musala yango ko te kufi nango na bana ngaka na kena ngata soko vana na mboka ni mais totombola yango biso monde totombola musala yango parce que so biso totombola yango te muto asala na banque aroya otombola biso yango te donc biso mo faut totombola yango puis biso moto za na bolingo ya makasi eloko nga senga na bandeko na nga basi mibali toza na bolingo pasi ya muninga pasi ya Bijou la reine eza pasi ya Christian Shoga eza pasi ya Bakata ozomona eza teke donc muninga na pasi bamsu bazo sepela muninga zo tamso azo jouer te bino bo saleli yango feti bo sala eloko te bo tonga pe immeuble te hôpital te lo monte donc to tombola et ça bien abi to tombola comédie congolaise toza wana biso ba chroniqueuse biso ba pandisango si makaka ya ba comédien ndenga na lobaka dada international la réserve de la presse est-ce que tant idée wana bimi bino nyonso ba artiste comédien boza d'accord parce que na affiche na moni bilonga batu mususu nde eza affiché ndete lumina on a monité je ne sais pas ce qui quoi assister na nini na spectacle ou bien ndenge nini bon leti ngai na kolo bandeni ba intéressé ngate quoi ba intéressé ngate na ebike na ba réunion na dobi to masamba yaki to banda ko solola ngo to kuta ba réunion ndeni to ko sala mais ba organisation na bango nde bazo sala bureau ezali bon na ebite soki ezandeni mais joli tozo sa émission na Diana bo déranger ezala nini ngo bino bata maboke bo comprendre bata maboke bo comprendre voilà to évoluer donc ambiance za makasi on a photo mona naka et ça biso bien Samantha misu pasi Samantha donc ceux qui benga soit photo nanga baza ngo partout ba ko pe ko tchalo ko ba s'intéresser nanga te peut-être na star te quoi so na zaki oui so na yebanaki bangai ba changa loko ba tsenga te bango ba yebile pourquoi ba tsenga te bon wana moi na mondo malembe yo yebi dada so kenda mondo malembe oyo to kemba mbamba pema donc so ba bengi yo te ko za premier ya kondima présenter dans ça bon mo ba yebile pourquoi OK bonne évolution ya groupe na yo na yebi déjà jouer espace na kini ozoleka système ya internet peut évoluer na kati ya masola théâtre ezande ni na mpanzi na yo parce que yo to moni non te pas na ta casa bon nana ta casa masolo na ngana eza en cours voilà ce qui est sali c'est bon bon mon na biloko ngo ekota na SCP saka nde na bi so ba bengi yo te ko za apprécier a kondima présence te donc tozaka malembe mbangu pema to kota ka pona na ta casa za pona mutu nyonso azo solo donc azo yo kama to mibale ezate ke choko te moi so depuis azam na ebite na mona na batu mais na pese ba mbote bisika za na ta casa Pamela donc na pese bino mbote belé joli o meonga bo cha makelele na famille no mobimba bo cha makelele bo cha calme donc wana score ba fani ya le temps de la grâce groupe ezala ngo bien ezoko évoluer to le kana numérica chaque jeudi na 20h15 rediffusion vendredi na 11h donc Kalaming te na fêté 10 ans na posa ya ba faut bozala na posa bato ya mitema malamu pesi na takasa 2017 groupe le temps de la grâce de Bijou la reine 10 ans na oluka bino bo soutenir ngai po bino faut bozwa moi transport oza moi car na moi carburant so bino bo soutenir ngai te donc ma Blaise Maïtid groupe le temps de la grâce 10 ans donc bo sunanga et ça bien balobi 10 ans c'est beaucoup moi na ko ke na ba 6e primaire ba 6e début ce totanga ba 6e première secondaire déjà à Okende ba souvenir nous garder pendant 10 ans tant que maman présidente groupe na yo apparemment c'est comme si yo mokonde ozo bimba bana bazo bimate te nazo bimisa batu nyonso moni na ebisaka bana ngai
biso pour lelo to comme ba bijou la reine ba mema biso na Congo te pa mangwao donc ça qui makasi na nga moko pour lelo na yeba na boye na kutana ba vient na drisha motomètre donc na kutana ba na ba men ka ba major zolozolo donc na kutana bango ça qui makasi na nga moko alors bino pe ba ça makasi ya bino ezani na ndako na bino nanu faut respecter na maman ou abotio papa ou abotio et ça le quoi na kati ya groupe le temps de la grâce faut respecter nga malobo na oloba na bito ya répétition 8h bokomi 8h tournage 8h bokomi 8h sans qu'on ait 12h moi évoluer zate au moins que place na yo ba tie mutu mosusu donc ezaka nga na odonda te naza na pesi chance na mutu nyonso okay, merci beaucoup à ma copine Patty Cheliston en direct de Belgique balobi la fille en couleur à wazota l'émission Oyo merci na Aimé Kunku ya Sam Kunku Jolie Landu Mambo ya Gospel Mambo en direct de Belgique bazota la René Kabassé de Bruxelles mes condoléances à toi René Kabassé de Bruxelles loin de yeux près du cœur yo yebi oh les dada international toujours comme en solo tozo la ka programme ya day temps pesama tozo la wana René Kabassé les tozo lela na ndenga bonzambe ka yo yebi ndenge zalaka mama bijou pona kanga yo mingi te idée ya internet na ebité pas no eza bonne par rapport à Nana Takaza mais ozo mona te d'autre part que zo boma théâtre na kin bat ba consommer bino le soutien à part le kanabate naza réponse au pesa dada réponse exacte toi maman prophétesse limite là on a message en tout cas pona wana pe na zanga et cause malam tout comme cause mabe mais na bombi yango kaka so eza malam ka biso to bito tombola ngoti eloko masamba za to tombola ngo leke to bomango so eza malam to tombola ngo so eza mabe e okufa donc c'est ça mais ndenge zaki ole kana ba major bisadi dit to banda mona en bosali film et que bimi na poto après DVD na remarqué déjà na moni moi 4-5 films Nana Takaza ba comme pirater on peut na ba CD je ne sais pas bino artiste comme mais pour ni bozo combattre traiter affaire à piraterie likambo ya piraterie oh ya na moi oyebi mambo major asala on na théâtre dans marambo oyo ya moyibi oh moyen olobezate omoni nzamba zo pini banka ba major ba oya kaka ba osala ba film bango ta mususu bazo bela bo mona ba sort na bango ba sort na bango za kindeni ba bango bazo kufa ba nini donc omoni moyibi aneka moyibi to ba yebisa ke ba danger za kuna ya linga racha likona moto otanga rozika akomo senga bolimbisi ozo mona donc ezaka pasi kama mo etoloba ezate nzambe kaka asunga biso soki ete mami OK moi salutation numéro de téléphone bato ba obenga pour ba soutenir groupe Temps de la Grâce na 10e année na merci vraiment na baki na boaka na ngai suba te po ba otinda pe code te yo ko mona bango non boaka bon na boaka na ngai te po na boaka trop na lemba na peska merci na bato balingaka bijou la reine Kilimanjaro veut dire maman prophétesse o bolingi bo soutenir groupe Le Temps de la Grâce so oza caméra bien za nini DSLR et ça vraiment bien pour la cadeau à 10e anniversaire à 10 ans Jackson Tsilulu motema soleil américano wana penza ba soutenir groupe ogimu kuna lisukola lisu bana ngai divin kilima za efasik donc kasi pe kala mingi te azokota université donc totangisa totangisa kana musala te totangisa pe bana ba okola kwa na pesi donc kasi kilima mboto famille kilima mboto fani odia mama na winner minimbu na bwaki masambe belé dans fona zo mbonga libanga donc fan l'idée minimbu sanga mbeli motema ya fani odia mama na winner minimbu prefine minimbu pomeni minimbu na ngola kuna na bosante la di Schengen femme d'affaires moi so penza so ka kitiki na lukara bijou la reine la di Schengen femme d'affaires na peso mbote belé angola mobimba
Dimi Kankou donc tout na kati Angola ba comédien tout na Angola na lingi bino mingi na pesi no mboto so na tangi comme et les autres na lingi mamba et les autres te bino ni ko merci beaucoup merci numéro na ngai bo benga nga pona dérangement te na lo bango pamba te parce que oko benga ata na marié te na lali 4 heures zo benga nga on a landa ki yo pas dada te benga nga moi to sola bien numéro na nga 09 91 66 44 87 09 91 66 44 87 Jolie Omeonga ma copine apesi ombote belé donc la ligne mingi Daniel Omeonga donc famille Omeonga mobimba na pesi nombote belé bisous 10 ans il y a le temps de la grâce naza pour ça ba soutien bo soutenir ngai naza mwasi oh ndeko na bino bisous la pesi pe merci dada tala radio bonjour papa Makaya. Bonjour maman. Bonne santé. Bien vraiment santé à moi nyonso. Papa to sola to pesa pe na mbote bonjour papa Johnny. Bonjour. Bonne santé. Non, santé de fer. Néo Monga. Oh nande. Qui meza naza bien? Boni musala. Musala ke kitoko yo yebiti. So musala ke mabe yo boye bambala moko. Esa. Ya monde ti musala ngwezate ya moloko leza. Non, ezali nango yo ebika makama mikolo. Ka ba TV to galerie ya mo to mi boka sur internet. Kuna ta mo mkezo kote sala so bien. Non, bino nyonso bokom na bino préféré internet c'est mieux que TV. Oui, TV pesa nango mais en tout cas parce que na ba TV ngo mère muta kosote tiba na suko futa bango lem so moni baba ni ko futa to banana ba 152 ça tiba comme ba espace tiba moko ba 300 sans sponsor au vivre ndeni ona mabe makasi hein ta mieux kutu to me kana na internet ta mukezo kota ba petit pe ba zo kata mo muke mais ba petit pe ba olela ke bino moko ba président ba se retrouver na par rapport ba mbongo e mona na te ba petit ba olela nani to se retrouver na ni na publicité sponsor non tango bo sali film supposons bo sende pas nana takaza tinti mbongo yo moko président on s'est retrouvé par terre bazo se retrouver non ça dépend ba msuni ba kena ba vitesse na bango ngana na contrat ba nana takaza nan makambe bandite ya muke o ekota ka baliaka ngope mais ouais munene pesa ekoti ba kozwa il faut discipliner ba takata groupe to le beleti ba indiscipliné ba ali ba to contribuer à te ba ali surtout ba contribuer à te ba rien oh bazande bongo oh bon yo contribuer na yo te l'air de zone yo ko mano bazate bona ofuta chaîne photo sangisaka bota mo zo sangisate do pioni ba la rekodi yo zwani le ba senga mo atrata 2000 francs mo pia raté so la rekodi yo ko bimsa misu o zwate. Merci beaucoup très cher internaute, je suis avec papa Makaya et papa Johnny Nchakala, je suis fier dans la Zalana Bango, dans la Pena Nensengo, parce que Nabi qui bat biso, baza Pena Nensengo, toujours sur la théâtre, na mikolo, oh baebi idéologie musala oyondenge ezalaka. Papa Makaya, to solo linda na papa Johnny alobi, azo apprécier musala ya théâtre ndenge comme internet. Pour na yolo ni oko batsa par rapport na o. Oui, c'est bon par rapport à musala koya ki nango, oyoko ba CD zote kamate, ba to bazolanda biso te, c'est bon internet, ba tu vraiment bazolanda mais c'est des autres kamaté to piraterie des on a piraterie batu ba bona batu musu banda linga osomba te parler sur pe ba combattre sur banini les banda ko lobela mais maintenant na internet c'est zo les cas bien mais par rapport ya idée wana ya internet est-ce que bino bozo kanisake ba fan na bino nyos ba se retrouver mutu nyos a rozala na capacité ya compte internet pour na ata les ata la théâtre oui neti na libanda mboka mutu nyos azotala na libanda mboka toke na bakongo toke na bandundu toke na manyema na kati kuna c'est ça le problème c'est bien ba mikilinesi ya poto wana bango bazotala na bango ngo eleka nango bien moi masolo fani sume côté ba masolo pe ndenge za muta se retrouver bato bazo se retrouver te
bazo se retrouver te fo luka jour mosusu ya émission ya biso mbale tokotonga yango bien tolobela mpo neti nga mpena naza na kan osala mosala toza te tokoma producteur epi baproducteur mosusu mpe ye aza producteur mais ekomi na ye susu asala susu producteur yo tikala producteur biso yotikali baacteur na bagroupe bino mpe baacteur bokoma baproducteur kasi yango na bamabe nde yango wana bino bolobaki ke baproducteur bazotonga baproducteur baa na bandako il paraîtrait bongo yango bino mpe bolobi bokoma baproducteur mpo bose retrouver par rapport à ndenge baproducteur mpe baose retrouver mais bakoka te bino bie baproducteur baacteur yango bakoka te batika baproducteur ndenge yaka yo koluka yo kosali mosala bakateli mbongo na yo soki mpe boyokani te otiki ye ofandi na œuvre na yo ndenge œuvre komi okendela surtout na babiloko ya bainternet ode baœuvre ngo ekendela mawa ekomi likelemba ekomi ya koede ngai donc pasi tozo se retrouve te jamais moto akosala biloko alobi eloko internet wana azwi $500 aza te mais boza bacontrat nana takasi azosola bien baproducteur baza ebele tala ntongo bozosala théâtre na bamajor bisadidi baalpha bokole baproducteur baza mo ebele bacarlos makala baarme lour bakashe oyo babanda kopesa bino bakashe banda kopesa bino estce lelo bakashe banda kopesa bino estce lelo bakopesa bino okozula yango wapi c'est l'une des raisons oyo bino bokomo préféré kosala biso moko ndeka tobebisi mosala biso moko bacomédie eza ngo baproducteur ya bato te mpo biso soki ne baproducteur babiki baproducteur bazotonga bon yaya nde eza boye tokanga boyeboye babengi makaya ya kojouer role oyo bopianga 2000 makaya boyi babengi pakalowi pabi te nga naboyi 2000 nalingi fo pesa nga 3000 ça va bana obenga ya biso bilibili pa boyi mutu ala osala akomata mais ntango babengi makaya zwa 2000 makaya boyi kozwa 2000 azala tobenga bino paakomba role moko ezawa fosaela biso yango yomba mo paakomba bandikaka o mokoloni nango eza wapi site eza wapi naye kobwaka mabanga na ngai mais non mosala yango wana ezobeba mosala ebeba yango wana okombi yango otela bombelo sikoloko baproducteur bakabo enaka $100 nakoya daba nakozwa mwa 50 ça les deux. Ok, merci beaucoup très cher internet, merci beaucoup à Aimé Kunku, à Sam Kunku, merci à Madame Bunga, à Fioti Ngoma, merci à tous les fans de Congo Promo, on a une émission solo à Dada International, la réserve de la presse, quand on est dans le bail toujours solo là, Mikolo, Papa Ntsakala, Total Théâtre Kalanayo, to solo là nayo peut déjà na émission Oyanga ya solo, ma sola théâtre. Mais apparemment c'est comme si théâtre aux aki Kala, Nathalie Babilo moi major ya Kala au bino botourna Ozara na bosani singa je crois. Ozaki papa ya Brifi. Nathalie yango Nathalie théâtre lelo différence pour nous. C'est parce que bazo travailler té, bazo respecter té, ou bien té bozo respecter sous la norme ya théâtre té. Eza pour bon pièce na pièce dans les camunango singa ezali na contenu nango so na lobi na zwa pièce main noire on a totindela yo bana na takasa main noire au sebrano makasi de belle à la fin donc loko na loko za na contenu nango donc ezate que poto travailler makasi te era on pour bongo te lem so moni ba théâtre pe ko bebe lem so ko so boka so na mais so na peso talo ba oui musale za nango mais ce que l'on est salle qui théâtre et koufi mais Baptiste c'est monsieur déclare que théâtre ça non non bino théâtre on va le théâtre vous ba bino mo musate oui ba belote on ba théâtre vous ba bi musate ba scénario te non mon ba scénario bidon on va faire ba scénario musu yangote même biloko musu ba utinela na takasa yangote ce n'est pas bon hein sala musala no calme ata na takasa bina bisoke to sala ka pièce mona moi makasi na yo ko sala ka mbongo monte pozo mbongo na yo les internet ba to bele ba to ba apprécier ngo ba mona nga ko sa scénario te que non bon na albina ngake papa nsaka makasi na yo chaque fin du mois pièce mon non na sala nga malem so na mona za ki to nga mona za convaincu ba convaincu na tindeli
ye voilà mosala eza nango ekufi te o baloba ekufi bayebi na bango te ngam na lobi yango balukanga bayebi te bayebi bascénario te babi bayebi osala bascénario te papa makaya je ne sais pas si oza mwa eloko okobakisa mpe par rapport yango est scénario te oui bato bayebi te vie Johnny ti aloba bongo nako contredire ye te vie aza na mutakala asali ebele ayebi scénario makasi epuis akoma fort yayaka na crayon na crayon na gomme esi ata effacé akonta donc parmi babiloko ebele bato ya poto batala vie Johnny akoma tro so batanga bato vie Johnny aza na compte ya bato wana oyo bakoma na bafioti ngoma donc napie mbote mpe aza yaya naprofite napesa Edi Adula napesi mbote Edi Adula papi Buzi donc napesi bango masa nanga Ifon Bigogo napesi mbote napepe mama abino mbote na mboka mupaya mama top napesi pe mbote miliki na ngai napio mbote napesi ba collègue nyonso bana poto oyo toza ba musala moko donc kobanda na 2 minutes mwana muke ti na likolo ba mikolo na ba mwana muke te me na âge par rapport à ba o bazakuna kondenga na mona ya ne mwana muke ti likolo na ba ansa ba zigura ba toza ensemble ya 16 ans na yekaka ya c'est pas producteur bosalaka kasinga bien so boye boko sepela mais kasinga beba Tito akende kobota neti Gabriel enani Gabriel abota Tito quel casting vie Johnny Gabriel akende kobota Tito quel casting yo sakala mama na yeba chesila mais vraiment mais top abota ya Johnny na film mombo tempelo ya major top abota ya Johnny oui ma top akitu kaka ataka Hermon no balokele akobota ve Johnny esota la façon na o batonga na lobeli na voilà nira yesali yo bota siko pa akwedi Maman, jour de ça l'émission. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au courant semaine prochaine, tout ça programme de solo là. Balaka a donc tamno bozan ambiance. Moi Lilo Bappé, moi numéro de téléphone avant tout ça l'émission là. Mais Lilo va vraiment botiko tungisanga mingia. L'émission les kaka, bozole la mabanga, libanga elaka mbongo. Voilà. Donc on a posé ma débois mbongo. So moya olinga mabanga moya zatindelanga mbongo ngala ko boaka na ko sengisi na yo. Donc ne ko graver ce combo na yo alors. Soit kaka numéro 081 351 32 72. Soko ozite obengi kaka mwana milike. Maman est comme un milike, il y a un milike. Mais c'est moi la milike, suka le benan bobengi après le numéro nangai. Ok, merci beaucoup papa Johnny. Je ne sais pas si au cause Baxamwa Liloba numéro ya téléphone na batonyo sur bazota la yo. Boponi mtabona olia na ngangu bato ana match. Bona numéro de téléphone beaucoup bien na 09 98 319 314 09 98 319 314 na sepeli mingi na bafai nanga oyo nyonso balingaka nga na pemnu bambote mingi mwana nga mingi na ninga kobenga yo mingi tosola mi blaise bosololaka mpe na moto oyo mama oyo azwi ngai yawo bosolane mingi donc nasepelaka mingi epuis bofrere nanga Senghor na kati ya Liège na mwasi na tete bambote leki nanga Jacques Ntingi na mwasi na tete nasepeli mingi boviki ndosi yo nde nazoki baproblème oyedaki ngai boviki ndosi antuka wana nakobosana yo te Luiso Mbala yo na bioko ya mbote tenge napesa ozokipe nga su te kokaba ekomi mpasi mpo na nini nayebi te so tozwi Makengo metro tozolela na Dadi Dikambala okomi okanga batelefone mpo na nini tosali yo nini oyo ndeko na nga Ngunza na kati ya Swisse merci mingi nzambe asungaka yo ndenge osungaka ngai.
Merci beaucoup, merci Alain. nabosani kobwaka mutu moko nzambe nakumission nzambe mpona mutu nakufaki te obola ndenge bemission après papa wemba makaya non ngai oyo nazali mais o ta simise oyo abunga auti angolais simise ye wana mutu simise ye wana vraiment vraiment yidi akala et puis ba producteur bakasinge bele kasinge bele bobebisaka baplace bafa kwa moyibi mpenza vrai moyibi ye donc na Congo wana tozwa comédie asa rôle ya moyibi koleka simise te donc simise ye wana. Merci beaucoup Alain Mabilama, merci beaucoup à celui qu'on appelle Raf Ngindu, le patron, le PDG ya Congo Promo, merci beaucoup, on est là toujours solo la car. Papa Liandi, bonjour. Bonjour Dada, ngana bengaka yo monument mboka na biso, c'est-à-dire quand on tala bateau ba présentera ba émission na ba internet, c'est-à-dire soko lege pa Dada te, moi ba yeba yo ezate. C'est-à-dire po ba yeba yo, po ba yo kayo, faut ka sitio yo, po ba na poto ba tsa yo kama kili mobimba, il faut ka awa e fipe molobi le alobaka bien. Moi moi ça respecte la parole né le lemo e baluka 3 fois. Deux ans Dada quoi. Voilà, papa Liandi ba toi message au monde na ba masque hein, ba maquillage jusqu'au lo ba monio en live, jusqu'au faut ça monde lo mo pour comprendre que ça yo. Nayebi ke buza satisfait place buzali. Pour balubaka kuseka iseki saka kuseka isa médicament. Na tuna kana nzambi différence moko nzamba sala. Akamata batu ya mbongo apesa bango ba commune ya valeur ba commune honneur et puis ba commune ya bato mbongo soko zotala ngo isonaka bien na matoyi usuyoka ba gombe ba ma campagne ba mo fleuri na tendresse nyos kasi yaka na ba commune ya bato apasi to ba commune ya ba pauvre uyoka komba commune zo sonner lukola bombi lukola grenade exemple uyoka bumbu kimpi kintanti uyoka makala selembau uyoki sikoyi ke baza satisfait ba comprendre ke wana papa Liandi bango moko balubaka balubi yo upesaka isengo kati na biso po na sala voyage moko Dada na yebisi yo na kenda Equateur o inga na mona na Equateur yo mona ngote biso awa na Kinshasa ndenge to sala ka liste bana classe okumona zo sala liste bana classe bana bazondima na fier na tendresse nyos okuyoka Dada présente Niclette présente igeti kala la présente kasi kenene Equateur yoka bakombo matoye peso passe okuyoka gbake gogomeke iyo ya ikeke iyo ya ibinja iyo ya jamari bolumbu na jali awa tata donc bakombo ipesaka pasi na yebi ke HK iget kalala azaya kusepela na kata Paris belle mima minzumba nationalité française place azaya kusepela bébé Senzongo. On est ensemble. Ok, on est ensemble. Le binango moko papa Liandi, il est là, c'est un artiste et comédien. Oh, ACP, il sera bino na misala na ye, na ba œuvre ne oh asalaka. Papa Liandi, bonne évolution ya groupe. Évolution ya groupe na ebisio. Nazole la route yoka ka foko taka makambango po vitesse so makambango zo kendele. Na ebisio ke vitesse za na ndenga libanda na nemo mukete groupe eza vraiment en forme. Bana tout mamutu donc tournage tozalaka nango donc pamba on a pas satisfait bande qu'on a biso à libanda quoi. Donc bino comment préférer mingi libanda qui ko satisfaire batakin makini ama belé ma mère. Yeah. Dada. Na ebisio na Kinshasa to préférer libanda pour nani. Kinshasa ko leka une année na télévision, une année s'il vous plaît. O leka une année. Batu ba otala ba osepela ba oseka. Moko tiko le monde ata journée moko te mona mutai azwa likanisike na kabela taboy, na sala taboy. Obeti une année moko supporter ba chaîne yo moko sala makamunios. Mais na poto zo leka mso leki pendant une semaine ou 2 semaines. Mutayo ki motema passe touché au monde azwa code, zo taboy soutenir mouvement. Parce que place oyo mi pesa ezala wapi. Donc yo comment landa intérêt au pesa et non au sepelisa public na yo. Oui, ozo sepelisa public et puis public yango za satisfait aza pene sengo kabelo ke public na biso Kinshasa. Mutu azotala kaka sona kabeli ya bonga aotamona bakar. Surtout ne sai akoma azwa lokumu na biso ba comédien amemango mupantimo munyoso akoma mona ka comédien la kanala comédien tambola na car comédien za lupango ya na piscine. Donc soka moni ke po kabela bia akoma lo sai akoma la rebelle
akoma na bakar. Donc c'est ça quoi. Donc comment préférer na biso libanda na ko va na ngabo dada ye abenga na émission na e tellement landa marato ba te belé ba tsaka ngoka oka na sima alianzi zota mwa boy ça la nga bien te. OK, ça la bien makasi. Merci beaucoup Alain Mabilama balobi taille américain 2 fois race, pourquoi pas Amado Mbunga ya Fiotingoma, ma copine de tous les jours de tous les temps, na Bossanioté Jolie Landou Mambo ya Gospel membre en direct de Belgique. Pati Cheliston la fille en couleur toujours encore et toujours car ma copine Kande toujours solo là. Nazo continuer toujours ko présenter ba condoléances na ngai na René Kabasele de Bruxelles. Toza toujours le la Koko, toza système ka ya rolela Koko ndeza laka. Papa Lienzi, vous avez des difficultés kutana na groupe na yo lokola batu mususu. Naza ba difficulté belé, ba difficulté vraiment eza makasi. La difficulté eza vraiment makasi. La difficulté mingi comme na biso surtout na ba par rapport ya ko tourner. Au moins vraiment aux amana poso tourner le mot ya qualité mais aux a limité. Et non autant matériel au tourner nango. Les autres côtés selon des films non ça la l'alignement. Aux autres la déplacement ya ba site ndenge zo senga em so ke tourner na mon fleury em so ke tourner ba site mo akanda mais transport ya ko mema ba terre wana tiba comme place wana ezati ozo mona lelo biso to komo moni libanda lelo komo lo banini ya biso beto kana posa théâtre na biso congolais comme lo ba Nigeria to zaka pe na souci wana mais ozo tala em so zaka na mo DSLR moko ya qualité kutu to ba qualité o ya première qualité non mais ta ba DSLR ngo comment ko varier au mona em so caméra mo bo ezana ba niveau moko supérieur mais yo za na ngote ozo lingo ke luango em so mona ba biso pe $100 OK nem so pas Igor Balou pas misolo matériel a senga em so pe ça 150 pe ça boy mais yo zaka em so na $50 so qualité yo zo linga ebima mo ebima zate osuki donc ça dit ba difficulté vraiment za la bongo et surtout problème nini papa lianzoza on a ba producteur je sais pas parce que succès au commune ngo libanda yango au commune ko manquer ba producteur tout problème ni parce que naza na ba information na yo nyonso ozo respecter ba producteur té il paraît que le cas d'émission moko boye donc autant comme producteur en até parce qu'il n'a pas ça que ba respect et belé aza papa o ayeba ni problème nini yo oza na ngo na ba producteur dada nayebi ke oza mopanzi sango ya mboka na biso donc ozwaka oyo ebombami mpo bimisango na poisa donc ngai naza ma problème ya producteur te baprodicteur baza bave na ngai oyo basala ngai na niveau international oyo basalaka lelo poto avandi bazo reconnaître ah moto wana tia maquillage wana papa lianzi donc naza na baproblème ya baprodicteur te nasala baémission bele baproducteur mosusu oyebi ke baproducteur baka bamarie malgré bayaka kosala bafilme awa oyebi ke bazala bamarie yo olobi ke yo moto obemelaka bango basi likambo wana vraiment nde nayebaka yango te nayebaka yango te nayokaka yango kaka me nayebaka te selo bamontage mosusu nayebi te soki ndenge nini wana nga nayebaka yango te mpo nga nayebi koya na nga no na monde ya théâtre moto abimisa nga na filme na ye c'est arme lourd mpo lelo libande reconnaître ngai naye pas arme lourd naye pas major nasala so filme moko naye pas Rémi Kilola le contournable oyo azwa temps vraiment ya kopanza kombo na nga na niveau ya libanda naye epa ya producteur oyo nakobosana kombo na ye te eme mpungu ocomprendre c'est-à-dire baza bave oyo babimisa ngai ke libanda mpe zo reconnaître ah lianzi wana azalaka parceque nokomanke bango mpo anofinga bango par rapport na nini ngai na bango toweli nini esalike ngai naloba mabe mpo na bango wana vraiment nayebi yango te dada sans faute donc producteur oyoka koma lianzi balianzi tokoma plus de 5 personnes awa na Congo awa mais oyo toyebi oyebanizaka yo papa lianzi c'est ça yango loba omoni fale alobele omo abibanda na yiba dongo ata misili ebungi ndenge nini na wanga donc c'est ça mais ngai vraiment bave wana bave na ngai so bayoki mabe balimbisa ngai naza na problème na bango te nayebi ke baba marié nayebi ke baka bandumba te bayaka awa mpona musala na bango basisi musala na bango bazongi bazala na bango na problème na mutu te ndeti naotala lokola ave na ngai major zolozolo major du sadidi zolozolo c'est un patron aza responsable aza na baki ya mariage aza na libota na ye aza na foyer na ye mutu
moto a respectaka vraiment libala na ye moto apesaka mwasi ne valeur même aye na kina soko sa bemission kaka boka mwasi na ye même sa ba tournage aloba akoma mwasi ne soko moto abongo na lukana chrétien to na lukana lobele mabe aleki ngana na musika na mbongo ko bana lelo ti lobi et puis yende muta sala po batu ba découvrir ngasko na loba mabe na ye to na ozana likamna e poani donc na ye biango te o azam o ya yoka ki mabe to azokandiselanga mabe en tout cas ndenge na biso ba Kongo balobaka lemvuka donc balimbisa vraiment balimbisa ngai na yebi likambo te nazaka leki na bango naza mwana bango donc c'est ça quoi. OK, merci beaucoup. Na libanda mboka to ebite bino nyonso beaucoup na ba contrat na ba internet. Na libanda mboka bozo continuer kana ba nzonzing ou bien te oza déjà na producteur oyo azo produire au groupe. Bon ngana minute vraiment nazaka ka na ba site internet nazana ba producteur te nazana producteur moko te ko na ko baka yende na salela ka ye kaka te nazana ngai ke producteur nyonso site nyonso yo lukanga lianzi yako tia film aye to sali papier moi mukeneti na wataka weza site moko ya munene mwana tanga kombo ezate site moko so solliciter ngai to sala ne pa papier yango pe to sala na bango wa na ba festival na bango donc c'est ça quoi donc so muta bengi ngai lianzi yako tselo lianzi yako sala boy na oya po na artère mais que au producteur moto ane na contrat ezate à part ya Rémi na tourner ba biloko na habité son akotanga kombo ça ne dérange pas donc to ke na tourner ba biloko ya SPL ça à part ya Rémi mutu musuna tourner biloko ya SPL c'est pas nezate c'est ça quoi ya Rémi Kilola. Voilà, merci beaucoup Anana Takaza ma copine, merci beaucoup Babi la patronne Anana Takaza, merci à toi. Tu commis déjà au bois que mingi asanga bimgolo sa émission na dada fo sa bois nga Bibi Chimbui Bibi Chichalala azana New York. Voilà, Bibi Chimbui Bibi Chichalala ma copine il get H4 Kalala, bisous 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 ma copine. Moi liloba suka pe na numéro na téléphone parce que tu comme déjà na suka liloba nanga suka vraiment bana potonyo so bana mokili mo mana lingi bino mingi bana Kishasa awa pe na lela bino fort bana partout bandeko tout botanga puis obozala ke momoni lianza boite mama palin bo salmo système pourquoi pas on appelle ça merci na famille Kalala mobimba o ezana na Paris Iget Kalala autrement dit bébé Gou na belle mime mami Nzumba nationalité française son otala ba bébé Senzongo na mona ba Lucia na zomona na moni bébé Senzongo donc na mona ba tutu o ba soutenaka ngai ba mangasha o baza na Londres na zomona ba masuki donc na mona ba tutu o baza ke so moi boite salami ba tie moi maboko numéro na nga contact mutu nyonso lukaka ki atsa moi loboko mutu nyonso lukaka soutenir vraiment eza plus 243 89 43 56 368 plus 243 89 43 56 368 voilà vraiment aux gens vraiment à live okay. Donc c'est ça quoi. OK. 1000 €. OK. Merci beaucoup, merci. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, ce réseau Mélango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on mélit, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto. Na Maxi bien-être, et pour soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia. Nzoto, Kolongono. Et ça les produits. Oh, ils ont commis la main. Pour na bateau, ils ont faible. Maxi bien-être. Alors, on peut ça aux forces. Il y a beaucoup de pikiliki. Il y a beaucoup de pikapen. Alors, ce qu'on met Maxi bien-être. Il y a un moningala qui est dans Mutuka. Na minu. Na bende balé na minu. Na bende train na minu. Petit Simoki. Na yamba avion na minu. Pétrole congolais. Na. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raf Ngendo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Ginzambete, Moboulou. Avec Rap Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Mikolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Rap Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Camon. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Parce que tous na Boston on a Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site